bandeko ya Congo tomona kaka soki okena ba commune okomona ba service ya ndenge na ndenge lokola pe service ya population kasi mingi bayebaka musala basala kate po ba service nyonso wana nezi kaka ekoba kokufa apa kaka ba service oyo ekongolaka bambongo nde ezwa monopole na ba commune nyonso oyo bondi melangai ke eza kolakisa ndenge mboka ekoma kokufa depuis kala ya koyeba ezake esengeli ba autorité ya administration ya l'État bazwa ba stratégie ya ko rajeunir classe politique na nzela ya administration publique ya kopesa ba agent l'État ba valeur oyo eko permettre bango basala misala na volonté amour pe sincérité bondi melangai ke service ya recensement nde esalaka ke l'État aeba nombre ya population na ye yango nde eko permettre ayeba kozwa ba disponibilité ya kosala o esengeli po population na ye ba vivre kitoko bino moko boyo kandenge nini ba agent d'administration publique baza kobeta mbonda na oyo etali musala na bango toye na service bazo tuna biso balobi est-ce que batindili biso eloko nini ngalobi lokolo lobi ndenge wana seke yo yebi importance ya recensement te batindili biso tolembi chaque année nyonso difficulté makasi o tozomona chaque année nyonso kokoma eloko moko esalaka ezate changement ya mboka ezate de difficulté ba mususu okoya na kati ya lopango atelemisi honnête nzete ya drapeau pendant 15 minutes moya pesa okite atani moya yamba yo ezate mususu akolobake alebima kende ba difficulté tozokutana yango wana. Mon message oyo nakoki ko lancer na bakonzi na biso ya likolo ezali kaka kotambola ta bureau par bureau parce que bureau par bureau bakoyeba baza combien de nouvelles unités kuna ba liste déclarative ezalaka bakoyebisa bango ba nombre à partir ya ba liste wana déclarative na batu oyo bamona na misala yango nde kopesa possibilité ya kobimisa ba nombre wana kobimisa matricule soki bongo te bazotala kaka ba connaissance na bango oyo eza kuna biso ba mususu tozana batu ya kolobela biso kuna te tokozwa yango ndenge nini awa esengeli na l'État ayebake à travers ba chef ya rue ba chef ya quartier eza même possible ya ko identifier ba étranger ba malfaiteur pe ba incivique mais esengeli pe ba agent oyo bazala protéger na ba élément de sécurité oyo bazala discrétion pe na déontologie na éthique ya misala na bango po na contraire source ya information te en tout cas masolo oyo esengeli etambisa makitoko po et permettre que mboka ezo développement moko ya malamu yango biso tobetisi kaka mbonda ndeko ya Congo soki otali na mai ya njili okomona ndenge molangi oyo ya plastique eza koleka pepelepe nyonso ekendaka kokutana na bisika oyo régie des eaux azwaka misala ya kosala mai po tomela kitoko eshane eza na mai ezouta juste na mapango ya bato soit soki mbula esali inondation nde yango ezoya na rivière soit ndeti rivière njili ebongo soki okei na boulevard Lumumba mopanzi ya hôpital HJ kuna nde sobo po okomona masolo eza kobeba makasi et surtout que la rivière Mososo awa plastique sachet na bosoto misusu esalande esika lango ya kovanda awa kutu mai ebungi po na kotika la place la poubelle publique oyo bayaka kobwaka rivière ekoma nango cop ya bato misusu bakoma même kozwa fond ya koluka vina bango n'importe quel article quel que soit du bois ou quel que soit des babouches de plastique pour mieux être à la maison. Bondi melangai ke bamai oyo etonda pe ekoma na bosoto ya ba fosse septique ya ba mapango oyo ezalaka nzinga ya rivière po soki kaka mvula ebeti bango bafongola kabanda na bango ekoma kosala somo. Les gens font leur besoin même dans des pots. C'est le matin qu'ils sortent maintenant pour jeter dans la rivière, pour jeter dans des caniveaux. Même sur la voie publique en passant, nous pouvons marcher là-dessus. Des fosses septiques qui sont déjà pleines et quand il n'y a plus, c'est à ce moment-là qu'ils le dégagent. Vous sentez qu'il y a l'odeur. Cette odeur-là vient de ces déchets-là qu'on jette, de cette matière fécale-là qu'on jette. Et bongo, soki okei na mai ya kalamu, kuna kutu kolobate, surtout na avenue Bokassa, ebeba po, na ba construction anarchique, donc bitongela mwanzape, mai etonda na ba déchets ba plastique. Au départ,
Kinshasa était appelé Kinlabel. Et avec la réalité du moment aujourd'hui, on ne peut pas dire que Kinshasa est Kinlabel. Des constructions anarchiques. Aujourd'hui, pour construire, l'État ne contrôle pas. Et les gens qui construisent ne tiennent pas compte de ce qu'ils font. Voilà aujourd'hui les conséquences. Bandi melangaike, bandaku oyo, etonami na mopanzi ya mai ya Kalamu, kote ya Kasavubu na Sendwe, na Pongabi, rivière ekoma nango lokola, kanivo pe, ba risque eza ebele po, bandaku nyoso oyo ezinda. Awa eza kola kisa, ndenge, ba rivière ekomi kobunga, na carte ya capitale ya Kinshasa, oyo nyoso eza kola kisa, mitema mabe ya biso ba population pe ya ba dirigeant ya Kinshasa po oyo eza ko salema eza ko mona ke tolingi vraiment Kinshasa te en tout cas Kedi Kibeni po mbonda nango eza ko beta mama be makasi yango te beti sikaka mbonda okokamwa okanisa ke tozali soki be wapi yeba ke tozali la Kinshasa botala eta po oyo ndeko na ngai tozali aka la Kinshasa mingi na komi na moluku passerelle oyo boza komona ndeko na ngai ya kokamwa ya banzete na eta mabe oyo yango nde ekaboli village ya Putusele na mboka Bantaba bandeko oyo mingi bayaka nde koleka nzela oyo kosoba bantaba kosoba ba aubergine biloko ya ndenge na ndenge me baza kosufri na bapolisier ya pasi po kura kutu koto oyo ezalaka te mai ezalaka te me kote mpe nzela basamwe po moya koleka koto oyo ezalaka te bino moko boyoka nde nini bazali kolela liboso ya kamera na biso ozala na moto moyi bokatisa eza te po ya malamu eza te. Je crois que moni ne ba mama va souffrir na ba kilo na mutu azoma ba basa manyo kokatsa na difficulté ako rupepe aseti na nzeto na ko ina mai pe azoki yo moko moni ba mai tozomela propriété muto sala biso ba eau potable koto azate kumpugintsele e katisiti village bantaba direct mwakasa ngana ti ekei kote ya ba Congo metela ba raccourci tozanango vraiment eza passé. Donc même pour ezate mutuka moye lekate moto moye kutezate falo benda makolo okokoma mbula nini po zonga mbula nini yo ebike ozalaka député yo ebike obesa ko pesa ba discours lokuta tala bisika ko pesa ba discours ko pesa population yango yo mebiso tokosenga ne ba koza mboka bozo ba responsabilité la bino boye bake Congo eza munene pe Kinshasa eza munene Kinshasa beaucoup de côté bandeko ope baza besoin bazwa vie ba vivre na esengo nyonso yango to betisika kambonda magazine Bonda Ekolo, magazine d'actualité, on peut se remettre information qui toko, tokitaki sur le terrain content na Kinshasa, bato maboma bakomi ebele pe sika kofanda ki pakalisu sute, bato maboma na bato normal, bakoma kofanda esika moko. Botala awa, tozali na victoire précisément na maison bazali komona. Botala mopanzi oyo kutu watame na shimoki na eloko na shebango, toyebite, tala ola saki na ye, alembi na ye, afandi na ye, oyo kutu, toyebite zalaka professeur. Tokosenga na l'État, otala likambo ya maboma po, na tangwa Kabila lepe, interpellaka ba famille, bazwa bata maboma na bango, babomba bango pe batu na bango. Mais ya kotika boyo toyebi pete, soki pe SNPP sala karton sala kalisusu te, dossier oyo, eza à suivre. Merci beaucoup, peuple congolais, Banayakin, de partout, Esika, Bozo Landangai, Ngai de Konabino, président du conseil d'administration et à Fondation Jonathan Sound. Président initiateur, na Yebisa Kabino, tango toyaki ko présenter Fondation Oyo, tolobaki ete toye pona social yamboka. Voma pona bino nyonso oyo boza kolanda ngai na pesi bino rendez-vous le 22 décembre ekozala na 13h na commune ya Matete quartier vitamine 1 numéro 11 référence soki oye okomona otuni kaka rond-point Musuja à partir ya rond-point Musuja soki otuni numéro 11 bakolakisa yo oyende okokuta biso Fondation Jonathan Sangu na cérémonie ya partage de vivres avec bandeko nyonso tu oyo bandimaki kotambola na biso uta le 1er janvier 2024. Na sengi la bino bandeko mususu bozalaki ko hésiter
bozalaki kondimate Fondation Jonathan Sangu eye eza kosala aventure te tozande na posa ya kocontribuer pour na mboka na biso le social de notre Congo le social de notre Congo ndenge bakonzi baza kobunda biso pe tolobi ata soki tozwi nanu chance ya kokoma bisika esengi topesa makanisi na biso te mais topense topesa oyo ya biso makanisi na nzela ya etando eke yango wana présence na biso eza awa na sengi biso nyonso to se retrouver le 22 décembre et ensemble biso nyonso ndenge na lobaki pona yo mutu ya tembe yaka le 22 décembre na 13h okokuta Fondation Jonathan Sangu bimona meso yo moko mona na misu après okende pe kopanza Sangu. Fondation Jonathan Sangu etikali maboko ya kofungwama pona ndeko nyonso tu oyo alingi kokota kokoma membre comme oyo alingi à travers Fondation Jonathan Sangu misala na yo eyebana tozawana pona yango. Vraiment mingi ya koloba te to sengi bino to pesi bino d'abord merci pona ta oyo bino bo permetaki ko pesa biso pona kolanda biso na oyo nyonso tu toza kosala na yo na ngai tokosala ke Congo ezala Congo ya valeur. Le social du Congolais doit être changé par nous-mêmes les Congolais. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse la commune de Matete, que Dieu bénisse la Fondation Jonathan Sangu. Merci. Lelo na Kinshasa likamba bosoto batu ebele bazali konyonga na yango makasi me OVD azali kosala mosala na ye kitoko ndenge kaka bozali komona na bilili me boyebake na nsima ya kosala mosala na ye bainondisi na ye nyonso atikaka yango alongolaka yango te awa tozali na aveni pozo na kwe otala bambuteyage koma kosala me awa ebele makasi eloko ya kokamwa akireka niveau oyo ebimati na pongabi oyo ememaka mai esika bozali komona atiki bosoto na ye ebele moyeba mama bateka eza te tala bamama oyo bazoteka likolo ya fulu telemaki abimaki na ndako na ye na bafeti oyo moye asala autrement eza te azoteka nde kaka likolo ya fulu tango biso magazine mbonda ekolo okitaki boyoka ndenge babetiaki mbonda esepozo mpona bakanali oyo eza base ya bakalani nyonso longonya mpona ye asali mosala emonani mbula ebete semaine passe mai ekule bien me likambo etikali monene papa eza likambo ya bosoto oyo balongoli na terase salite oyo balongoli na terase eza libanda ebongo soki mbula ya monene ebeti papa omoni bionso nyonso ekozonga na terase tozosenga mokonzi kini bopeto longonya tindele biso OVD na bakamio bayo kolongola bosoto nyonso eza libanda babalabala ata awa na kati ya wenze bosoto ebele tokosenga na OVD zwa basharge na yo mema mosala oti na suka ya kotika bosoto boye mabe makasi po vi na bango balekisaka ntango na bango ebele na oyo esika boye mabe makasi. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722.
Papa tala tozo nyokwama. Banda papa lobake to vote ye. Mboke kobonga. Mboke zo changer te. Dollar yango ekomi na 275. En tout cas, aza posa biso to kufa to ndenge nini. Lelo soki okei osombi biloko prix mususu. Lobi okei prix mususu. Zando apamba poto kende transport 3000. Siko en tout cas vraiment oza posa to kufa to nini. Là, ils sont à 9000 francs. Nous sommes à posa 10 dollars, ils sont à 9000 francs. Dollars, ils sont à 90. Donc, si c'est ça, voilà, dollar et kita. Même le Premier ministre, ils sont à dollars, nanto à 90. Maintenant, on peut cet exemple. Montre, on a la fantaisie. Montre au 80, on montre le prix de go 1800 francs. Mais la ministre montre comme le prix de go 5000 francs. Tant qu'on a la mouton à 7500, on a la mouton à kende. Donc, bénéfice exact. Mais tant qu'on dollar est à 90, tous les qui viennent. On se met comme qui a bénéfice. Ok, bon, il bloque mati, ok, bon, il bloque mati. Réseau ça au dollar, au dollar. Ça m'a ramené kitoko. Mais le problème n'est pas dans les dollars, ils ont mata chaque fois dollars, ils ont mata rara. Asane makambia na mboka to vivre bien te passe na passe yata mola kita mata la mituka to sepela te la mboka mboka ke na kufa. Passe l'équipe papa dollar et l'équipe. Le long là les prix mususu. Le bon là la prix mususu. Biso baté qui te revivre ndenge ni. Dollar et l'équipe banda ko comme cher. Ndako kaka oka 50 dollars le boko mikola 80 donc moi ko to le bezate papa. To lembi. Mokonza mboka atela biso likambo yo. To voter ki e mwana mboka poto zwa kimia to boya ki bapaya. Lelo yo. Akipe biso te ache biso wapi. Biso ko bana na ye. En tout cas, moi quand ndombolo fatigue beto libanga. Papa non samboka oyo ezande yo fatigue. Yo fo solo la papa zo solo la te to kemba mabe. Dollar de gomitina 280. To yebite to futa banda kundanga nini bana bakotanga ndanga nini kolia otigeli mwasi mwa 10000 ezoko te. Transport passe. Donc to yebite mboka oyo to vivre ndenge nini. Eza continuer na passe pona nini. Gouvernement nyonso ezobima bazana bato oyo bazana capacité ya ko maîtriser to ya dollar te ko changer vie sociale te économique te développement ya mboka nyonso ekufi même kabila sali boite ndena aloba bwena muluba makila na ya baluba moto azwi pouvoir weza pe muluba mais capacité ya ko gérer mboka ezokena mabe il faut que talela bato likambo oyo nini papa tozo somba Thomson cher ram moko Thomson 60000 donc moyen zate biloko ezomata tozo teka te tozo souffrir makasi moyen zate gouvernement tuka bongisa pena pona ko lien tuka po bongisa tozo koka lisu te kufa makala autre bano soma la 20 000 15 000 lelo seka makala 85 000 yaya donc to teka te bambo ba bénéfice zate to aka na wende oteki okay na eloko ezate to kufa osa nini bana na ba campus moya to tangisa bana lisusu zate papa kolie ko biso cher to msana 1000 francs la kate papa tozo teka te koteka ezate soki pona dollar ngo pe tozo yeba te bakilia bazate to lembina kolemba président talela biso nanu makambo tana esika tozoteka poto mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème oyo etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso oyo tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème oyo tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financière
na kati ya problème financière baye o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozo ba ko sunga bango comment est-ce que baye ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté à théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba ko tombola mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Nekola ngai botala école o bozali komona mingi bakotula soki tozali wapi boyeba ke tozali kaka awa na commune ya Nsele mingi na quartier tope na village Mawawa oyo ekumamaka avec impact na idéologie et pas yeboko les sa majesté prince Ngabio Kitakita oyo abatalaka mabele o kitoko bino moko botala école oyo ezali kaka na 3 salles de classe pe les restes oyo boyeba ke bana côté batanga mingi na ba école oyo ya Mandalala bino moko botala condition oyo bazali kotanga ezali kosala pasi mingi po na 21e siècle oyo esengeli na cadre ya qualité de l'enseignement ya bokozi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ekota pe koto oyo po bana koto oyo bazwa éducation ya kitoko kaka ndenge moko na bana nyonso tu oyo bazali kozwa alakata vi province ya Kinshasa tala ndenge bafandi na baba maîtresse na bamaître pe baza kotakisa bango kitoko tala lokola mwana oyo mwana awa tozali wapi Malonga Bofili Fardu école Epetotanga village de Mawawa. Bino moko botala ba condition oyo eza kosala passe pe mawa boyoka bino moko liboso ya micro na biso ndenge nini monsieur le directeur abetsaki mbonda. Depuis que nous avons un bâtiment de 3 classes, 3 bâtiments, nous avons ajouté, ces 3 bâtiments sont en chaume. Et nous avons crié aux âmes de bonne volonté pour nous aider à avoir aussi un bâtiment de 3 classes. Comme ça, nous aurons 6 classes qui peuvent fonctionner tous les avant-midi. Awa tokosenga kakana ya ba construction o ezala cadre ya développement local ya 145 territoires batonga pe ba école to pe boko bakisa ba salle de classe koto de manière que population o pe ba bénéficier ngo kitoko avec impact na idéologie et ko permettre que ba na nyoso tu ya côté oyo ba ya kotanga kelasi kitoko po éducation de yango Kongo ya lobi yango biso tobetisika kambonda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndekolanga ya Congo atuka bakosa bino te insécurité la commune ya Masina elekindelo mais tellement que la police peut azala professionnalisme makasi boyebake baza kosala musala bango kitoko ya koluka kosilisa ba insécurité oyo botala lokola awa bondi melangai ke tozali na quartier de ya Masina na route ya Bekatef mingi na arrêt pharmacie na Souciat Point Chaud
oyo ekumba makana ye moko le commandant Patrick alias JP Arando boyebake tellement que atona na professionnalisme awuti kokanga ekirie bamiyibi na bakulu na oyo bozali komona kati na bango segeli boyebake moko ayibaka moto ya bato akima me lelo oyo akwai na filia la polisi pe bakangi ye misusu oyo bozali komona bondi melanga ike ezali bango bakulu na oyo ba operaka elongo na basi na bango tellement que moko akimi yango la police akangi mibale oyo me ya pasi pe ya mawa bondi melanga ike tango la polisi azali kokanga moyibi moko oyo ba moto baninga na miyibi babuki mire ya lopango bakweseli ba policier po bakufa to babuka na de manière que bakanga ndeko la bango te atuka likambo oyo esali somo pasi pe mawa bino moko boyoka ndenge nini le commandant Patrick JP Arando elongo na ba policier oyo bazali nzinga na ye babetsaki mbonda résultat yango ozomona oyo alliance pakasa tout ozomona oyo mwana mabe donc avant nga na yawa bakangaki na pont atobola poste à la police akimaki lobby voie 0 heure tozalaki na ba policier en intervention teko kuta une opération moi si na ye moi ozomona oyo ya moki oyo moi si na ye donc ye musala na ye mission ezali ko bebisa bana ya bato mwana oyo azala so na 14 ans so 15 ans abimaka na ye akimisa ye ndaku teko tia maboko oyo mobali na ye akimaki oyo mwasi oyo tozolakisa bato ke moto aleki police bien l'état la makasi aza te nasi bozomona nde mosala ezosalama oyo tu bazotia population mal à l'aise nde toyotia bango maboko ngambila tini biso awa toyende mosala na reformasi toyende osala nde mosala toyefantik te ya boye tokosenga kaka na le général Blaise Kilimbalimba yebake badrone oyo outi kobimisa mikolo oyo mosala nango esuka kaka la gombe te ekita pe kotoyo na masina po e permettre que le commandant Patrick JP Arando asala mosala kitoko ndenge kaka amesala kosala yango biso tobetisi kaka mbonda République démocratique du Congo mboka Félix Tshilombo Tshisekedi etonda makambo ya ndenge na ndenge mwana mboka Tshilombo depuis azo pouvoir banzela eza kosala kitoko mikolo nyonso tout na kati ya Congo mais na Kinshasa bambouteage eleki koleka yango Jesse Jemba koko tiri abeti lisolo oyo Fachi Beton politique kitoko banzela kitoko penzela nyonso efongoma kitoko polele mais wana trop de véhicules garés et comme il y a parking to éviter ni vraiment to sala kaboye embouteillage moya kolekezali te mboko yo kaka boye tokosuka wapi na Congo ona bambouteillage oyo yango pe honorable na ngambu na ye le kolo babengaki honorable po arata ba mandat ndenge na ndenge yepe atikali simate population eleli nani encourager likambo oyo tolanda suka ya lisolo oyo tokoyeba nini ekoleka yango tokozela kaka na mikolo za koya tokobeta lisolo po likama mbouteillage oyo esenga vraiment leader moko abima apesa solution na bana kini tobetika mbunda Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète,